émission na biso comme conseil to se contempler na autres zanango to lukate ba vie apprécier vie mbangu mbangu pe. Bonjour Balanzi, le minute de ligne est possible de mingi bandiko Balanzi, le minute de ligne ben sur Balandarabi sur notre très cher internaute, ben tout va s'abonner massivement à notre chaîne car il faut des stars chez Mimi Ale ma possible de mingi bandiko Balanzi. Ndeka na lobaka so bomoni noeli nga vandi pena bo sans cahier carnet TV dit c'est kaza na témoignage bandiko ba témoignage to beta kizana note ki on noeli a fondé pour dernièrement ils ont abattu bien non témoignage ils ont fait archifo aux autres na kati ya santé bon nga na sala accident nga ba tout singa tenga ba boyinga te balongoli nga pe musala te siko na kota na scène kota on ndengeni ba artiste comédien ba kota na scène parce que ça rôle ba pesa ba ba jouer donc il faut ça vraiment à démontrer ba tout que non et alors ça le quoi likambone comédien mais ngai en fait ça nango likam na ngati nga na zuka juste message et puis na yeko betela bino de l'autre beta témoignage ya famille moko donc boyebi ka ndenge ba famille africaine ezalaka na ba kindoki mingi ba papa oh ba lingaka mbongo ya pressé quoi papa donc a moni que vit à pauvreté à kokate malama moi c'est akene ko simba kisi papa moni que nda via ko nzamba zela donc as fois zela nzamba pambola na pas quoi nzambe gande pa umi ça va pambola ba du père abi et souffrance so ele kimba dit kana ke simba kisi papa na ko simba kisi donc ke simba kisi akina moi sina liboso bota bana 4 tant que simba kisi ndeka banganga bazalaka asengi moi sina liboso na bota bana 4 et puis pe na choix en fait avant pour linga moi songo mingi abi nganga bisi soko lekisi moi si ote okobela liboma avant banda ko boya bitenga na ko lekisa moi si nanga te to sala contrôle mususu nganga bino nga linka moi si na vraiment kisi no réussir kisi no simba il faut kara olekisa moi si non papa ki na choite ayo lekisa moi si dans lekisi moi si ndeka ezala ba pesi ba condition bandolia ba nie bi ana kini mingi ba kisi ngeza bobi mutu ba pesi so condition mususu bandolia biloko badali quoi papa zaki de l'autre côté pour papa comme na mituka asomi mapangu de père comme pena vie normale ko bato banda ko sekae bakombi ko vona na ndaku na ye bandeko kandenge sala so bato ba mutakomi na mbongo kwa mutakomi na mbongo ndenge sala ka na tongo boy donc population donc on veut dire pas na bongo comme le quoi orphelinat moko boy OK bato ba yeba te ke père ana ke na ndeko zambonga kisi bavanda bana donc allié moi sinayi avec na bana 2 filles 2 garçons et bana ya basi bazaki mapasa bazaki na ba âge ba 8 ans comme ça et tant bana ba commune ba âge ba 16 ans papa américain na kiss dans mbongo zo ya kaka ebele donc aliaka bato libanda ndizaka ba mutakabeli mutu mbongo fazer donc alexa bana ba blo abongo et tant bana ba yoko na ba 15 ans akomisu azongi panga nganga bifu ba renouveler contrat et comme ils sont les Camerounais bah tout est mais comme que il faut bande ko coucher na ba propre fille na ye wa bota père alobi o eleki makasi na lia moi sinanga combien de personnes nga na pesio et comme ils na bande ko bima na ba propre fille na nga baza bana miki ba na 15 ans nga en fait na pesio encore 3 ans donc ndenge ba na 15 ans ba comme na 18 ans faut bande bima bon ceux qui contre boy liboma kape mikolo de gumela te père azo continuer kaka bazo vanda donc bongo e bakisa na façon mordoye à cause azu mal mort ba kotika na kata chambre so ka invoquer mal plein donc ba pese condition bongo na ba lia ça ba dollar on a donc faut 600 na ba 2 semaines 1 mois donc bongo folie et le konyo somo na kolinga papa osomba et le konyo somo na kolinga ba pays tout le monde na kolinga ki des vacances papa otindai donc ba ko pese condition na vie na otikala ko balate donc ye fa bima kandi na bane bato belé libanda donc OK azo mo sa ko tsanda otikala balate père ayo longo na ndako wana banda ko vanda to nginda kwa 17 chambres 4 salons cuisine bassin de bain tout consort na kati ndako lupango bien clôturé donc oza bazo bomo mutu na kati ata gangi ndeni bato yo kate ba pe bana monika normal quoi non papa comme na mbonge belé donc to longi na ba vie moko boya pasi donc bo changer banda ko ka pa bandingo wana bana ba yo koma na 18 ans de kanganga lobaki
nganga comment pousser papa na yebisa ki onine c'est que soki bana na ba comme na âge à 18 ans donc il faut bimana bango ndongo wana bimana bango pe bongo il faut olandela ba période na bango ozo bimana bango bongo mais faut ba comme pe na zemi ya ofelete donc bimina bango donc faut botana bana na posa bana yo ko botana bana nde bango ba ozonga na temple nanga papa qui na choité jour à liboso à mekino noa ndenge zala bana balali père à côté li moi na liboso na chambre ya moi c'est parce que ba ki ba passe à côté li passe à liboso na chambre moi na comprendre te ah papa comme aussi ma moi na nzoto moi na comprendre te moi na comprendre te le monde papa nini ah donc en fait à quoi qui peut carte père abimi tant abimi ko tika na chambre nganga abimi na bisi na yese que so saliongo te en tout cas aux en apprendre sur yenanga soit liboma soit rokufa pe ba na yo ba ozape na vie ya malonga te parce que biloko tout boza na ngam na pesa yo papa bi méthode ni na kosala en fait pona bano bimana bana nga père na lingaka te bana na ye babima ata libanda ya pambo bana na zaka classe ba ye bazu bango bazongisi bango classe so ba ke vacances bazana papa na bango donc classe bana na babimaka te et le côté de bana na ba yipe ba vie mibalité parce que ba kosala on na kutu ndenge ni mibali kutu ba kenda na bango bimana bango s'intéresser te vraiment na bana mibali mais ya ba so na ba mapasi wana donc papa sieraka bango soka kutani na yo na mwana mobali même na classe à couper cet professeur mbongo à servir à bana même na ba collègue na bango garçon donc ya mono pe na moi na ye ya moi si jamais parce que yé moko donc il faut à dévierger bana wana yé moko fa botsa bango sur ba droit na bango ndenge ba loi na bango ndenge ba signer ki na nganga wana amoni que physiquement ba kokate donc boya kokate donc bana ba moneka ah nini kaka papa comme ça biso et papa yo zoade akomoti la bana na ye drogue akomo langwisa bana je me souka ba atindi bana ya mibali na poto ba ki vacances donc atindi bango allez asati effectivement bo lambi papa ye moko alambi akateli bana biloka mabe bana pongi accoucher na o et akomoze la résultat après moi bana tomba la muki iba ha mutu na osa likambo ana te bando botama ba muna ba makila bana ba comprendre te ba epi ba bisa papa na bango ezati ba kitu na mususu na mususu ah est-ce que il phénomène yo moni ndingi na muna muki na makila et que ce ko na le kondi na zala raté na comprendre phénomène ote pe na comprendre tout ça papa mon kabet tout ça mususu yeti sonité to wana on est to yebisa ye pe kuna na chambre coffre mais là na ka bango de ba loba avant za yo ka bango kande baba est-ce que ba soko likaka ba ki batuni ba klase ba oh poza kindo ki tese bino boza mi bali ya butu. Il faut que l'église ba prier pour na bino soit bobi ça pas soit benga ba mikolo bolo botu na bango baba ba kipe katara diable ka penenge ai bung ça ba imonja bata bana ba biton kakara wana tant l'équipe bongo papa bango directement en vacances na France sondela bango biloko akosakana te asondeli bango biloko akosakana te imonja wana ekimi azeli bango pendant un mois bana ba komaka na zemite nganga na ebisi bana kana ba comme na zemite papa susu aye a drogué sous bana abimi suna bango bimana bango nuit moko donc kande bala na chambre na bimina o moko ayo kozwa zemi donc timba ayo kozwa zemi to timba ayo kozwa zemi ba yepa yebi na eti donc exemple na idée te ki yi akoko mona zemi na vie parce que en soi ayebi ki abimana na mibalité asape na charité asala pe makambante ya kuta bimara pete classe palais donc ozongo ndengeni mwana kumuka ka ba malaise nzoka ka bien te papa anga vraiment na yoka bete na za malade faut na kende hôpital papa bon OK pas de problème la père on ka CP li ouais c'est que petit au moins on a comme na zemi nanga ba OK hôpital ba yoka mwana na zemi ya 2 semaines et demie ah fallait pas ebisa mwana papa boyi ba médecin ba pesa rapport on n'est pas mwana rejeté pas mwana ba su apesi ye moka boyi ko ebisa mwana c'est ka bon ça ka ba malaria typhoïde mais ekoleka na mwana zonga kuma pomela ba kiska ndenge zalaka zemi pezo kola kaka mwana loka ka ba malaise sanza kaka kenda sous classe de cal il passe ne mo kana mtakenda classe ya sanza kaka oka ka bien te bazongi so ah papa nazoka ka bien te ba kisongo na omela nazoka donc na komi mabele minene excusez-moi pour la terme bah comme bah ouais moi vraiment bah tout le vimbi donc bah derrière le monde assez mal formé quoi donc formé na yé comme yesu a été azaki to mika comme munene donc pour na yé assez mal formé parce qu'elle ngane na derrière munene te abinga na comme bien ndenge ni na comme munene na comme ba bouton na comme pembe nazo comprendre le phénomène on te naza ndenge na zala raté donc nazo mona lokwa na zemi papa bien wana zemi yo bimaka mi balinga papa na bimana mobali te banda na botama mais phénomène nga nazo mona c'est comme si naza na zemi
en tout cas nga fona ke d'hôpital nga wana biba bana mwana de akobi na ba 18 ans ke 19 ans akolit abi nga mo fona ke d'hôpital pas pesa nga résultat parce que résultat oyo wazo pesa yo malaria de plus typhoïde tout consort bien sûr je n'en disconviens pas mais les autres kokana na bakisi nga nazomela donc il faut kana ke d'hôpital nga moko papa biko ke d'hôpital yo moko te atema mapasa ali pasa na utakasa ye ali pasa na ya expliquer li pasa na ya habitala nazomona lokwa nga na zana zemi parce que nde nazo yokela yango te nazo yoka bien te et puis nazomela bakisi mais bakisi c'est comme c'est simba nango ngati il faut kana ke d'hôpital nga moko faut ke d'hôpital babi ah bon fait to sandeni po yo moko ke d'hôpital papa olinga to bima habito kosa papa biso pe to kosa yi to kosa papa qui est notre qui église père na linga kabana ba ki église ou soit yo ko kosa ka bona journée na école obengisinga to kende basali ka bo bisi pa bango non bana journée na école ba bengisi tellement ya kenda su classe bando bela ba classe ba pasa ba mona yata wana zeme komi ba 2 mois donc li mouvement na ebimité à normal komi ka pembe moi nene ba blo moi ya bon moi aka bazaki na bampe na mbonga lati bien bakuti na voiture bakikuta na ba camarade na bango ya lokuta or kezaki prévu ba kende hôpital donc baki hôpital basali examen bakangi akomi na zemi ya 2 mois ah li pasa na toni zemi à 2 mois yo zui zemi o wapi ye pa bisi na ye bate zemi ngo na lina bota deuxième messi ou comment na yebi place na zoli zemi ote en fait naza convaincu na sali rétrospectif ya vie nanga na tikala komona côté na bimana mobali te na yebite na ndoto parce que physiquement na sale lango te na yebi kaki naza vierge à part kaka phénomène to mona ka pe nzela moko biso mibale na yebite zemoyo e wuti wa pantoka foto tuna ka papa li passe mo rabi toto na papa yuma kam nyolo babi meto fonda kana yiti toto na papa foto tuna papa devant la yena sentinelle c'est que sentinelle na biso mto sali biso soit c'est bonne na biso batie biso bloka mabebe yon ba sali biso to na bonne ya moi si to na sentinelle c'est que bonne na biso je m'excuse c'est que bonne na biso azara mona mobali ala tra bloka bana basi soit za papa to sentinelle wana mto sali biso boye en tout cas faut to na papa soit ba chauffeur mais na habité et si comme on na la muka déjà au chauffeur a meminga na se retrouver na mbetu non nanu te toke na papa bana mo ko habité tout na papa te papa zaka kanda ta ba père bongo bazaka kanda donc ba méchant fort donc bana bazana mot à dire te devant leur père baza papa na le quoi soda te mais arané soda te ba mo ko zo banga tout na papa ndengini habite photo tout na papa parce que ngai dernièrement na monaka papa na ba jia mabe pa na nga na ebite so yipo mona ko nga pe na monaka bise fait photo tout na papa qui zonga na temple ayebisi grand maître na yabiba na nga c'est comme si ba comme si spéter nga déjà ce qu'on enseigne papa ayebisi grand maître ayebisi non ça la tout ba no ba bossa donc ba na na il mange retour na yo et kozala te donc yo nyonso ko yebisa bango ba ndonzima yo grand maître yemo ka yebelo oni asala ki po ba na ba bungisa un peu il mange moi sona ti ayoko bota aboti mobala yeba na rate papa na banga zui atindi na poto atikali na mwana tanga atikali na mwana ba komi pe ko continuer ba komi ko vivre kana mwana ngatikala na ewana atikala na ewana un jour mususu ka ndeza ka ba famille mama na bango mama bango papa a déjà liakaye azaki fuma pe na famille tellement te anakin ba na tantine na bango ba novo na Lubumbashi ayo bala sango tanga ayo bala sango na tia na ba niance na nga moko boye bazaka na kine tellement que vie pe ki difficile ba transport tout conso ba billet pour na zonga kuna ba na okaka pe papa bango ko mona mbongo tout kana kende otala bango ba ekotala bango e passe na sangwana kande nzambala la raté depuis ça na yiba mbetu na ye bayo tala ye bakuti pe papa na zalate ta papa na zalate baso banjo sona lipasa mususu na tuni bongo lipasa na kenda pa expliquer ya komaka na zemi mobala ye banate abota ta mwana nkutu yeyo azana poto aotanga kuna bahebisi yo buvana na lipasa na yo mais zemi lipasa na koma na zemi yo ye bate pe mobala ye bata bito bimaka te nde toza boto bimaka te tosala keloko te sangwana ayo pesi obénite abi bobimaka te le côté mais nazaka konza elo moi matinga na mutema na peso mayu avola la fosso kwa na mayu ok papa na kusha kana mwana na chaque nuit donc mwana na pe basala ka ba koma ko envoûter donc ayeba na eti donc papa banga kusha kana chaque jour chaque nuit avant qu'il a la mwana de ya côté na chambre ya ki a coucher na ya posa kelala
sangwana yo pese obeniti ya sokoli donc ka bongo ye pe abi ana sokwana nga asokoli pe na obeniti yango na butu to papa banga yo ko coucher na ye papa bango zo kokete ndenge ezalaki soki aokouche na ye mwana akomprenaka te mwana ayebaka te mwana mpena comprendre ayebi ayo comprendre ke non papa couche na ye mwana lamuki abi papa yo nde osalaka biso boye bandeko désordre ekoti temoki bazalaki mpe na bana misala bandofana na ndako mwana ningisi porti bana misala bakoti na biso babandi kobeta papa wana bandeko balandi le mythe de Nolienge tokomi na suka ya émission na biso nga na suka na nga wana so bapesi nga kaka témoignage na beta yango kaka nalongolaka te nazongisaka na bakisaka pe te donc moto apesi nga témoignage wana asukisi wana nga na lina loba boye mpo nga azalaka bilobela fort bapapa vie appréciée ezalaka nango bien te omoni nganga apesaka na ye bomengo te nganga defisaka donc nganga ntango azopesa yo eloko moko boye ayebi ke na bible eza na quelque part bakoma moto akobima na mwana na ye akozala maudit donc diable aotindo kaka na makambo moko oyo nzambe fo arejete yo mpo yo okoma mpena moto akana ye pour ceux qui ont commis na problème bon nzamba ya ka intervenir te donc qui c'est mbongo eza na ngona importance te na mona ngo na sens te ya na ba courte durée ba vie mo ya mikuse kaka donc akopeso 10 ans ya reine m sous nzamba bongisaka m sous 30 ans 40 ans ya reine na vie na maye alio m sous 30 ans atikelo ka 10 ans ya reine ce côté là ce côté côté papa asuki to yebite ba boma ye to ndeni parce que suite na ba pesi biso te mais jusque so ba pesi biso suite na no ya na kana les ministres de l'île betela bino en tout cas to comme na suka ya émission na biso comme conseil to se contempler na autres zanango to lukate ba vie apprécier vie mbangu pema oya ko suka loka tata o comme bimana ba no ba mapasa propre fille ba propre bana na yo mais comme si ba makangu na yo pona nini pona ko linga mbongo mingi la pesi mbote na ngai na ya Mimi Alema la patrona mukolo chaîne pesi mbote na nga na Deborah Mona Domboma en tout cas to komi na suka ya les minutes de Nolienge donc to suki awa to mona ni bon à la prochaine numéro.